députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue, bonsoir mesdames et messieurs, Batata, Bamama, Bandeko. Allez, bienvenue dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité, un certain numéro. Les lots, tous les 40e, tous les 12, voilà. Nous sommes les 12, oui. On est les 12 décembre 2023. Masolona de Pité, c'est dans 3 jours, Netoko Kanga, session parlementaire. Est-ce que Toko Kanga te? Naibite so Toko Kanga. Nous attendons. Masolona de Pité, campagne Zotoka. Rumeur sur le report, il y a élection. Rumeur sur le report, il y a élection. Masolona de Pité, Tokobeta Masolo. Rumeur sur le décès du général John Numbi. Tovandika Kaboyo Tolamuki, Tomoni. Dès qu'on voit ça, la vidéo, nous allons vous balancer la vidéo. Alors, il est décédé. En tout cas, c'est une information à prendre avec beaucoup de réserves. Masolona de Pité, Tokolobe la comportement, il y a un candidat. Potolobi qui campagne zotoka. Côté O Martin Foyoul alobi ezangai, batunaye bakindagi na Lubumbashi kozela ye balobi tozongi nanu, omoni makambo avion carburant. De l'autre côté, Constant Moutamba est vers son cabine natale, là-bas. Et Adolphe Mouzito n'a évité ceux qui a sa place. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo en tournée, Moïse Katumbi Tchapo aussi en tournée. Voilà, Bande Konanga et Tokobeta Masolo aussi sur les comportements de candidats pendant cette période. Masolona de Pité, le Kola Tozolo la campagne électorale. Tokobeta pe Masolo yaba capable Jean-Marc Denga Kitaki na Miabi, capable Bukasa Tamina, Denga Zo Bouge Chilenge, capable Sophie Kakuji. Moi, Mutoto ya Kauja, Akomaki na Butu na Kabalo, mais il faut gotala, Batubalali Libanda Kuna. Dexi Masena est ici, Gracia Maïsa, elle est là. Donc, les capables sont là, comme je parle de capables. C'est son anniversaire. Lui, c'est qui capable? Serge Matata. Candidat de la Funa. Serge Matata, il est là, papa. La photo, il est là. Capable Serge Matata, c'est ton jour. Enjoy. Bonne fête. Et na pesa ka conseil moko na batu. Plus mbula ezo bakisama. Plus mayele boanya maîtrise. Parce que zambula moko ezo longwana oyo etikali pona vina yo. Moko bakisami na oyo zalaki nango. Pona lobaka na batu. Des fois ezaka bien te. Soki batu bazomona lokola bana na bango kaka nde mtu bakolaka bango bakolaka te. Hein? Okomona mtu avandi, les enfants ont grandi, mais yazo se comporter comme mwana. Akomi ba âge biso batu oyo to koma ba 80 ans, ndenge to chaka ba sirage. Soki nanga ezabo ete, c'est parce que na chaka sirage. Donc, ndenge to chaka ba sirage na mutu, mais azomi mona jeune, akolata pantalon taille basse, akosala bisala sala na réseaux sociaux. Azobosana kebana na yeba kokota kuna. Retenez, le parole ne s'envole plus. Théorie waneza ya kala. Parce que batu bazo enregistré. Na lobela kitangu na leka kepande konanga Israël Mutombo. Candidate moko. Ndenge na lobana bino. Soki omoni mwana azo umela na salle de bain. Il faut mituna. Azo sala nini. Er moko azo sala buzoba. Parce que internet est pas na biso buzoba na buzoba. Yewa na azo se filmer. Téléphone ango apparemment ya batu. Pobo zo kama mutu moko azo belela ye. Comment on a nani? Ce qui nani? Ya Noëlla. Voilà. Ya Noëlla. Maman zo senga téléphone. Nazo sokola kokota awate. Place angwaza yiko sokola. Neti na couloir. Ye wana zo filmer soki azaki kotindela nani. Lelo aza candidate. Ezo sim, ezo kangaye na nzoto. Vous devez savoir ce que vous faites. L'internet na lobaka. Ya buzoba ezalakate. Bazo bakaka nde bayaka na mauvaise éducation na bango sur l'internet, sur les réseaux sociaux. Nga na kota TikTok, bana nanga mtu bakoti sanga TikTok, na sala kabuzo bate, et mes enfants continuent à être fiers de leur papa. Na koti si président Mboso na TikTok. Na koti si Gentini Ngobila Mbaka na TikTok.
na kotisi Godem Poi na TikTok, na kotisi ba ministre Didier Boudim, na kotisi batu bazo kota TikTok. Ya batu balati veste batu bazo solo na masolo ya bien. Koloba nanga te ke TikTok ezaka réseau ya buzoba te yonde zoba okendaka na réseaux sociaux. Tala même ben insulte. Mutu akoti afingi oyo afingi. Biso ba villageois tozaka na réserve. N'habite, j'ai toujours prié que batu nyonso ba comme ba villageois parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Même ndenge tozoke na politique, ozomona, ça va dans tous les sens. On ne garde même pas l'amitié, la famille. Non. Tokozala na diversité, divergence d'opinion, je voulais dire. Mais totikali batu. Politique eko kabola batu te, totanga politique. Ezo kabola kaka bao baza mayele te. Tokende na débat. Tokende na otozo mona. Nous devons nous critiquer sans nous attaquer personnellement. C'est bon? C'est bon. Yango bozo mona masolo ya ba foule. O Moïse Katumbi a sali foule. Félix Antoine Tshisekedi a sali foule. Martin Fayulu a sali foule. Et petit nanga Constant Mutamba, Adolphe Muzito, ba sali foule. Mais yango tezana tina. Voilà pourquoi politique et namboka na biso il faut que la ba politicien, ba politique, ba sala yango. Lelo notre prix Nobel. Azoyo kanalisu wapi. Docteur Mukwege notre prix Nobel. Depuis à côté de Makambo, azoyo kanalisu su wapi. Silence radio. Est-ce que Mukwege d'avant sa candidature sera le Mukwege d'après sa candidature? Mbokango yangwa. Quand vous vous lancez dans un secteur qui n'est pas vôtre, il y a beaucoup de risques. Le docteur Mukwege était respecté par tout le monde. Mais calcul na sala ezaya que à se tromper parce que naïbité même on a qui ça docteur Mukwege koleka na bumbu batu bayebiye aleki na selemba batu bayebiye aleki na même na limeta batu bayebiye te batu moko nde bakoti koyeba ye. Et tout le monde n'est pas obligé de finir sa carrière en politique. Voilà où en sommes-nous. Ceux qui ont été ma candidature, les Aka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi Tchapo, moi Mouké Vienanga Martin Fayulu, na Lekinanga Constant Mutamba. Le reste de ma candidature est là lina. Na moni photo, na yoki même mabe, il y a président Noël Tchani de père et de mère. Azotambola kaka yemoko, ceux qui n'amboula, ceux qui ne. Et comme compliqué. Et comme compliqué. Les lois comme rumeur. Rumeur ezaya nini ya que est-ce que l'élection ezali tout ezate. O toyoki madame Marie-Josée Ifoko, une dame pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et de considération. Je considère beaucoup cette dame-là. Oui, je trouve que c'est une femme de valeur. A proposé qu'il faut une transition de 3 ans. Adolphe Muzito ya lobite il faut tocha 3 mois. Martin Fayulu m'a dit dina Théodore Ngoïbake ko contester processus électoral na cour constitutionnelle. Nyonso tu wana tozo kende na ndenge ya que est-ce qu'on ne peut pas stopper pour que to kende malam. Mais c'est déjà en retard. Il fallait le dire avant Batuboyokani. Élection comme Awalelo toza le 12. Élection est dans une semaine. Toko voter et puis tobo sani makelelo. Wana toko bandakaka. Machine marché te. Awa batu bazo salaboye. Makombo zomona na te. On va y aller comme ça parce que nous réfléchissons par correspondance. On fait tout pour les autres et non pour nous-mêmes. Pression zalaki wana Félix va s'éterniser. Alinga bang élection. Alinga salaboye. Yesi kwa lobi token. Masolo lisusu ya ba plein tozana ngo posate. Parce que il y a ceux qui préparent la victoire, il y a ceux qui préparent la contestation. Na minute oyo na ebisi bino ba musu bazo préparer coup d'état. Ma crainte ezaya que ezana batu ba kipaka. Donc ba mesana ba makamususu qui prépare même que attention qui toke na élection, ceux qui dès que contestation bandi bango ba bimisi ba rebelle ba yeko beta masasia. Ba musu bazolo ba Félix akole qui se levante te. Mais bolingi élection.
Ye moko batunie mutuna. Ezandenge nini. Alobi soki na perdre nandenga vrai. Je vais m'incliner. Ça c'est Félix. Ça c'est Félix. Bande konangai. Je connais tous ces candidats. Place Bazali, bayebi ke M. Tambo ayebi banko. Na 2018, nous sommes à Bukavu, j'ai toujours dit ça. Touti ko subir une humiliation na Beni. Les chefs de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, il m'a dit de quoi les airs. Les lorsque qui Martin a gagné, je vais les féliciter. Mais Moutuna Kondi Mate Kalobake a gagné, ton dima c'est Chadari, parce que partout aux les katozo monata batubalingi bangote. À l'époque, c'était Fachi et Martin Fayoul. Je sais, je connais le monsieur. Ce qui est vraiment que Yango au résultat, Félix a poli, il pouvait féliciter son frère. Il ne ferait pas Makambo Batoazo Sal. J'étais avec quelqu'un aujourd'hui, je lui dis papa. Bino donc, vous bradez les valeurs de notre combat. Et vous préparez le retour à Bato Kabila. Après, vous nous prenez pour qui? Parce que dans ce combat-là, Toyebi ba ceinture. Toyebani ba ceinture. Ils ont ba ceinture blanche, je ne sais pas, ceinture jaune. Ils appellent ba ceinture noire. C'est pas possible. Awa to komi na ngonga ya batu bazo bondela na moni tata oyo tangu nazoka Swahili bazolo ba ezana est akiti wana polisi azokengela ye wana amemi o babenyi muziko amemi na mutu ye wana na veste ba politicien ngale loto uti kolia nguba na bato na ye na vandi tokobi ko bondela dozolia nazo lia nguba tozolia na bato na somi mwa secret tozobeta masolo bande kona ngai mikolo yo ba mitu ko nyonso filmé ale balo bosakanaka. Mais ce que j'aime de ce processus, bazo préparer bien. Moi je salue le capable de la serre. Nazolo bana bango biso tozaba coopérant politique. Mais muto ako se préparer pour que à détourner bavoa ya ba capable. Nous allons les déconnecter. OK koluka branchement, nous allons te débrancher. Na malembe. Toi si tu identifier nenge bazo beta ba cop. Préparez l'élection. Préparez votre élection. Préparez un discours. J'ai dit, tant qu'on a l'équipe de Konanga Israël, j'ai expliqué dans le bibi, nos journalistes, vous n'aidez pas la population. Pourquoi? Posez des questions sur les prérogatives d'un parlementaire. Les missions, les compétences lui dévolues par la Constitution. Ce n'est pas on va au Parlement pour qu'on non, mais attendez, monsieur. Bisoba tout a fait mandat. Posez-nous des questions sur nos prestations parlementaires. Ce n'est pas que Natonga Wenze, non. Tozo Lukabatu ya Kotonga Wenze, t'es l'Assemblée nationale, monsieur. Oh voilà, Nakabela ba maman maputa. Non, monsieur. Tozo Lukabatu ya Kukabela batu ba maputa te parce que tango zo kabela bangwane. Ezapona soki okomi kuno koloba lisusu te okoma baba. Oko défendre bangote. Ngai chaque fois je vais demander à la régie. Nazo sengaka batieli bino quelques interventions de M. Tambo, mes prestations parlementaires. Merci honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, estimés collègues.
Parce que tant autres a une motion, et que Sungayo, honorable président, pour que vous se déplacez. Mais tu peux si parole le collègue. Yango Nazolo, Sakula Toka. Awa libanda, honorable président, ce qui obimi, nzela ya kukende esate. Mbula oyo muke ebeti na Kinshasa, honorable président, ce qui otali awa, roboti na loketu ya robot, moyen ya koleka esate. Honorable président, ce qui omeki kokita na wileri, pour que okende na ville, kobanda avant comme food market, ti o kitikuna, moyen ya koleka izate maiti na luketu mitu kezo lekate soti olongwe wana honorable président okei na 24 net toujours s'engager toujours vers la ville moyen izate honorable président na boulevard du 30 juin devant chancellerie des ordres nationaux mai etondi na ndenga kosakanate parce que tomoni ya liboso batu balamuki babandi ko buka ozala na mikanda te bazo buka mais la solution est honorable président conséquence même Gombe zalaki ko inondé te pour le moment ezali ko inondé honorable président parce que la manière dont balabala ezali ko inondé ezo prouver batu bayebi kaka ko buka mais bayebi ko curer ba caniveau te même quand on cure les caniveaux bako tirer bakaniveau batiki busoto wana et kondisi lisusu nzela honorable président na suka nango ezongi na kati wana on dépense doublement les moyens de l'état ezota la côté ya Pullman batongi ndaku presque na makadami avenue Kasavubu wana ti lelo mutu keleka lisusu te mais on se pose des questions sur les embouteillages que nous connaissons la conséquence il y a une ville abandonnée, une ville auto-évitée, et que biso ba élu. On se demande ce que nous pouvons faire exactement par rapport à nos compétences dans le gouvernement provincial. Tozali ko subir yango biso nyonso. Sonyezo sala, c'est quand on filme ici, on prend le palais du peuple, o biso tozo sangana ka mikolo nyonso. Soki obimi akomona ba bitu ka misusu kufi wana. Nzela moko tolekela kaka yango. Nous en souffrons souvent. Et nous demandons votre intervention, honorable président, si une solution peut être trouvée pour la ville-province de Kinshasa. J'ai dit honorable président. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je demande encore une fois de plus, honorable président, de m'exprimer en lingala, si vous le permettez. Ok, autorisé. Merci, honorable président. Ce qui n'a vu parole awa, c'est parce que n'a estimé qu'il y a des choses qu'il fallait quand même fixer. Il y a Liboso. Est-ce que le député a droit d'interpeller le mandataire Toté, Tozana? Est-ce que on va interpeller Azana droit à couper sa réponse Toté, Azana? Est-ce que Tozana problème y a courant à Kinshasa pe na Congo Toté? Tozana problème. Il ne faut pas tout bima awaneti tozo jouer na chauve-souris. Bato liboso babimia au chef de l'État, le kola uti konome ye ainsi de suite. Bozo kateke bazo kanga batu na la police parce qu'on a falsifié. Ce n'est pas parce que mutu banome ye pas chef de l'État ne balongoli prérogative ya contrôle, to ya interpellation. Tozana problème ya insécurité makasi ya wana Kinshasa. Nazo tuna honorable président otunelanga monsieur le DG. Na Kinshasa combien ya ba départ unique tozalaka nango et puis ba bénéficiaire ya ba départ unique wana eza banani kobanda ba tchaki ye wana ti lelo akoti ko yebisa biso combien de compteurs à placer nini esalaka na Kinshasa que soki match ezali bakokata courant na population nyonso batikeli bato moko boyi nini esalaka yango honorable député et chers collègues na lingina tuna lisusu na monsieur le DG de la SNEL nini esalaka ke soki bakati courant de l'estage ezali bazuma mbongo muke bapesi muto SNEL courant ezonyi nini esalaka honorable député et chers collègues na lingina tout encore na DG bajan ya SNEL basalaka musala nini parce que la plupart des quartiers tozaka na ba petit moko boye baya ko dépanner azobenda vie opesi to kobedela yo ligne boye e uti boye ye boye bajan ya SNEL ezalaka basalaka musala nini na ba partenaire ya SNEL ba congolais depuis que ye azawana Asia futi batu boni tantôt totika ye alikamunini atokoboma mutute tokolongola pe mutute la conclusion viendra de notre collègue Boukas. Je vais vous démontrer quelques éléments. Ces documents ngana ebite ndenge totangeli 60% soit 26 millions
seront payés directement au compte recette SNEL. Toye Awa, les 26 millions payés, qu'on a confirmé, il y a Liboso à l'obis seront payés Bakofuta. Nasewana a confirmé que Basi va payer ça qui bango. Si vous avez Bakofuta, to Basi va futaki. Merci, honorable président. Honorable président, permettez-moi de parler en lingala parce que je suis à l'aise en lingala, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Boyebi, il y a peu, le président de l'Assemblée, Alobana Bisso Awa, chers collègues, quittez les groupes armés. Tout le monde a une petite blague, ma collègue Nabiso Misusu Baya comme menacé président Awa. Les lots commis, wapi. Est-ce que Bozomo n'a que l'insistance, Oyo Elingi Kosale Mayake Tolobaka, est vraiment une décision ya côté Kakabande, Bisika Bande, comme Misusu Bazaliko dépendre. Combien basi bazu motion d'information ya kolobela biso o balingi balobela kaka awa pour que tobi misaka ba makam. Honorable député, chers collègues, vous allez constater que insistance ya ko dévoiler pour que tous wakamakambunos tochaka sur les réseaux sociaux, il y a un objectif d'affaiblissement de notre armée. Depuis un certain temps, ngai na mitunaka banani babomaka na est. Est-ce que zabangelo bakitaka babomi bazongi lola? Bao babomaka na est Bazali kaka awa bisika tozali awa. Et comme vous savez, chers collègues, depuis des années, ezana batuba boma na simako boma baye koza ba fonction na Kinshasa. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour na côté les melabango. Aujourd'hui, chers collègues, kolobake to débattre de la question sécuritaire parce que Excellence venait de parler. Quelle est l'information que vous voulez ajouter au Bokoti Kolobate pendant que nous sommes avec vous? Il y a eu plusieurs choses qui vous ont été demandées. Il n'y a que celui qui a les informations si la question de l'Est a yakopesa, mutoya kopesa yangote. Par contre, tout le monde va venir kokanga moko na bino awa kalami kite ba kokanga pe ba misusu awa. Honorable député, chers collègues, ça m'étonne quand ici, bon, quelqu'un a dit qu'il y avait l'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition dans cette salle. Pour preuve, Moutou Banomaki n'est pas chef de l'État par ordonnance présidentielle, a été plus défendu par cette fameuse opposition que par nous-mêmes, de la majorité, chers collègues. Voilà pourquoi, chers collègues, quand il s'agit de la question du peuple, on parle moins. Quand il s'agit des questions, oh, bah, tu vas tirer, bah, intérêt, ils insistent. Je propose et je soutiens la motion, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, je vais aborder la question numéro 6, le point 6, en rapport avec les contrôles parlementaires. Honorable président, nous sommes quand même un tout petit peu inquiets, dans le sens où Tolobaka Nyonso, mais des fois Tobo Sanaka, ce qui est plus prioritaire. Nakatia contrôle parlementaire, ou Kolobango, honorable président, ba collègue ba uchi koloba awa, seni ezo posé problème, enrôlement ba tout banrolé ba touté, mais honorable président, tozana ba compatriote ou ba moni ata possibilité à comment la machine ou anate pour se faire enrôler. Honorable président, nazo proposé que la priorité de cette session, que ça ne soit pas Kobenga seni aya awa, honorable président, que ça soit une plénière qui sera consacrée à l'évaluation des accords que nous avons signés avec d'autres pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, honorable président. C'est notre pays qui est en danger. Les élections, nous allons les organiser parce que le pays existe. Sans l'existence du pays, les élections n'auront pas de sens. Totika Kozalaka ba égoïste à réduire le Congo à Kinshasa. Je suis élu de Kinshasa, honorable président. Mais Nganazo la parce que les accords qu'on a signés sur le plan militaire, toyebite, les lonambo canabiso, toyebite na nazana kati, na nazo kota, na nazo bima. Fonctionnement moko ezali ko affaiblir, même d'effort notre armée est en train de fournir, honorable président. Ce qui tozi en priorité, c'est l'aspect sécuritaire. Tokozwa kanine, même awa, na ouverture ya session,
au Pessibiso, précision, même na Kinshasa, na Maluku, Batu Bazakuna. À ce stade où nous sommes, c'est cette population-là, oyo tolingi to monake bango baza batute oyo tokenda élection yumbi ezalaka te beni ezalaka te butembo ezalaka te. C'est comme si on ignore totalement l'histoire de notre pays et ce qui s'est passé. Ici, il s'agit d'une guerre d'agression, honorable président. La situation sécuritaire, c'est la priorité des priorités. Si vous donnez trop d'importance aux élections, moi je donne trop d'importance à la situation de notre pays et de notre patrie. Je l'ai dit, honorable président. Voilà ce que j'apprends au capable. Capable Jean-Marc, actuellement en Amiabi. À Kitikuna au Pessi Mwamboaboy. Je crois que la régie va parler le même langage. Professeur Buka Satamina, Azana Chileng, Musala c'est Musala. Capable d'exi, Azaliao. Azali ba maman ya 206 comme matin to yebi. Mais le pote donne à Mikona Bito ya souka kebi que le 20 décembre est le jour ya vote. Neto do benga mingi candidat na biso 296. Pour que bandeko kati na biso ba simba yango déjà na mutu. Nako rappeler kaka mukina malobo na utaki koloba bambala o elekaki. Toyebi ete kati na biso bandeko ya mpasa bapaesi bakoti ebele vraiment. Baye na baba puta na yoki na nga baba puta biloko ebele. Mais na rappeler lisuko donc sa conscience na biso ete moputa eza eloko te. Donc après 2 ans inane kopasuka nango. Mais tu as posé que face à la bisope, quand je la développer. Hein, bisope de la développer. Ata ba yeso la bi ke ngai na sala eloko place boy. Et bon na pas à poni basali angote. Comment na ke ba lo kuta. Mais ya biso azaka ka ya biso. Yango na le ba tiete biso nyonso to pona kaka mwana ya mabele. Ya biso moko ya mpasa. La parole de la biso pe na parlement. Tese mwana biso ezalaki. Napopisa malobaita papa ye moko asola la bino. Aser show. Mama ya mpasa show. Papa ya mpasa show. Alingi show na temsa na roso bien. Mama ya mpasa show. Papa ya mpasa show.
Personne vivant avec handicap. Azo peut mater. Nazolo banaye papa, tu t'es engagé en politique et tu dois mériter ça. Au capable, le président bazo menacé ngana lobby, c'est ça aussi la politique. Ceux qui bazo menacé, yo c'est qu'on a valeur mon kobo. Au bakati baba na lobby, c'est ça aussi la politique. Ceux qui bazo kende kokata, c'est que bazo banga yo quelque part. Handicapé bangi si ba valide. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes un. Bissonne ya biso yangoa. Nezo ebisabino capable, deuxième vice-président. Douge Kulungu, modèle azo déchiré Kasongolunda. Kuna moyete, kotiana yo lokolote, bosana, bosana, ba candidat bazo kim. Ba candidat bazo kim. Mais Sophie Kakoudi, son arrivée à Kabalo Batubazo Zelanzela, ils ont bien taillé Koko Mabutu, Batubalali Liban. Voilà. Mokili Mobimbezo, mon akéa ser bazo préparé victoire. Pas tricherie, okocha. Mbongo na yo wana musala na yoko kende kosomba ba conscience. Nakotanga bino a ba liste. Na place bozo côté. Et j'ai prévenu tout le monde. À la seninga na zolo banabatu. Ezana batu bako tambola ka boye. À la cour constitutionnelle, ngana sina lobina batu bazakuna, bazo tambola kana ba kombo na bino. Bazo bimisa bino marchandise ya Kosomba. Je ne sais pas combien d'argent on va vous donner. L'autre fois on me dit $50,000 au Kosomba Manda. J'ai posé la question à lui, pasteur Kamoulet. Ce qui à la cour constitutionnelle peut brader sa personnalité. Pour na muto yazo panzaye sango yake, ceux qui va payer $50,000 à payer mutu siège. Ça sera compliqué. Biso ba villageois mieux vaut nazala nangaboy. Nazala nangaboy, ngandenge nazaboy, j'ai dit aux gens, ceux qui va voter ngai. Nazongi pour le deuxième mandat. Ceux qui va au batinanga, balobite mbalo etende ko Eliezer. Je vais m'incliner na kotika la kana micro. Mais au moins j'ai un rapport à faire. J'ai un compte rendu. J'ai quelque chose à donner. Oui. J'ai quelque chose à donner. Les propositions de loi, le contrôle, Nazobima, mandat oyo, tête haute. Papa, nalingina kotisa mutumoko sur ce plateau pour que toi si lisa makambuto solo la kamukolowana. Mais entre temps, il y a les spots. Il y a Madame Madeleine, où elle a soutenir candidature, il y a chef de l'État. Vous nous balancez ça et on revient sur ces plateaux. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page et c'est vous qui allez l'écrire. Plus de volonté et d'action posées sous son impulsion pour éradiquer les inégalités dans tous leurs aspects et dans plusieurs domaines. Nous citons la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis à des milliers d'enfants, parmi lesquels plusieurs filles, de reprendre le chemin de l'école. C'est très important que nous préparions notre jeunesse aux défis de demain. Il lui faut un peuple aguerri, un peuple informé, un peuple éduqué. Donc il faut une éducation valable à tous les Congolais. À cela, l'engagement ferme du chef de l'État pour une représentativité équitable au sein des institutions du pays. Une représentativité des femmes au gouvernement qui atteint 28%, c'est seulement sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H, l'homme congolais. Voter Félix Tshisekedi le 20 décembre sera pour nous, femmes de la RDC, une façon de lui rendre hommage pour cet honneur à la femme. Plus de 20% du taux de participation de la femme au sein de l'équipe gouvernementale. Aujourd'hui, les femmes sont en grand nombre dans les entreprises publiques et dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour une fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, notre pays, la femme sous Félix Tshisekedi a été valorisée, honorée à sa juste valeur.
pour cette raison que nous, femmes des 26 provinces de la RDC, nous sommes dans l'obligation de renouveler notre confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour lui permettre de poursuivre sur la même lancée et faire davantage. Nous nous engageons à lui offrir une majorité parlementaire lors des élections du 20 décembre prochain, tout en mettant un accent particulier sur un vote massif de la femme. Car nous avons besoin d'obtenir une majorité des femmes au Parlement. Mama ni mama. Fati, tujitwamba kasha. Tuetu mamba mukongo wa mungalata. Bumu divine fumu wetu waditunga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mutu tanyama komikolo. Tuetu betu tumutu ampanda. Diba dia masungula. Mamu yonsu amwele la kakanta. Wani atungulu kanitenzela ba mamu ni ba songa kaji. Malu ni. Mama ya Kinshasa, mama ya Congo, RDC, yoka biso. Ma maman nyonso ya 26 provinces ya mboka na biso RDC. Le 20 décembre, eza moment ya kolakisa fidélité, loyauté, pe gratitude et pas ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo atomboli mwasi ya Congo. Apesi mwasi valeur na ndenge esengeli. Likambo ya kokamwa banda Congo ezala République démocratique Congo et tikala na kosalema te. Na yango le 20 décembre, biso nyoso tokende ko voter candidat na biso président numéro 20. Topesa ye lisusu majorité parlementaire bongo akoba kosala pona tombwama ya mwasi ya mboka République démocratique du Congo. Puisque nous avons choisi de consolider tous ces acquis, nous avons hâte de lui accorder un deuxième mandat et une majorité parlementaire. Voter 20, c'est voter la consolidation des acquis. Bipande, Bichouké, Fati, deuxième mandat est sûr. Allez, voilà. Au monique batu nyonso de leur côté. Bazo sa l'effort pour nakosa la campagne ya chef de l'État. Et kuna bazo préparer trichérité. On prépare la victoire pendant que vous vous préparez la contestation. Nazo senga ka tolérance. Nazo senga tolérance. Et quand on explique que vous supportez en contradiction, bato ebele bazotindaka bango batindi batake Eliezer ngai na ko répondre bino nga deke watake ngai nga na ko betaka mukonzi na yo na sana kitaka ndego moko alobi na ngai est-ce qu'on a un tibal yo bako beto masasi devant les gens. Allez, capable Bibi Bileo, bienvenue sur ce plateau. L'autre fois, on n'a pas pu terminer notre émission. Non, malheureusement, il y a eu un petit souci technique. Hein. Ouais, il nous restait quelques minutes. Hein. C'est ça, c'est Sinon, ça. ça va bien. Ça va, ça va. Toujours à Tchangou. Toujours à Tchangou. Là, je suis partie depuis 4 h du matin. De là, Nalongo Kuna ya Mbalamoro. Donc, Mbalamoro, ok, Tchangou. Nalongo Tchangou, Mbalamoro, on a un plateau. Longwenda ku 4 h du matin. Nabimaki depuis 4 h du matin pour différentes bases, fin fond et tout ça. C'est pénible, hein? C'est pénible. D'ailleurs, on a un message nayo bato base batinde lingai. C'est un message qui est arrivé suite à émission dernière fois au Salaki Nayo Awa. Il y a des gens, il y a Tchangou, il y a comment ça s'appelle na Menkao. D'ailleurs, on a zopé ça on stumbote. Ba tindingai, ba chargenga na yako ebisa yo. La dernière fois baza bato ba subisa ki ba problème o ebimaki kuna dernièrement na Menkao, ba chef du village baza ki obligé au Kima mboka na bango, ba yeko se réfugier na Kinshasa. Baza pe ba na Tchangou. Donc pour vous dire que Tchangou est vraiment mon aîné. Et donc on a qu'à rendre bango visite dans divers endroits. Donc on a le gars qui va se réunir quelque part. Batinde qui au message. D'ailleurs le message va
passé baza prêt à rozonga gouvernement ça tchaki babilo quoi disposition pour bazonga mais bazonga na condition nini baza susu na banda kute kuna place bazonga baza lisusu na bauti na bango ya misala te baibinde nini bakosala te pour survivre na bana na ba famille surtout donc baibsinga babi papa Eliezer mutalobe ya kibiso atelemela ki likambo yango tangu to moni yo leki tolobi ah yelo kwa bimisi mwana na ye na changu tika to benga mama o donc ba contacta kingai en disant que il faut vraiment oya to mona na yo pour ozongisa maloba et pas ya papa na yo donc papa Eliezer Ntambwe que toza awa toza ebele mona bazali vraiment ebele et là c'était juste une toute petite partie hein oyo se retrouva qui na kati ya réunion ya lelo que to sala ndenge nini to kopesa yo ba voix biso nyonso tout na ba famille na biso o toza juste une petite échantillon toza ebele o to kimaki to kopesa yo ba voix mais bolemba biso te bo continuer ko aider biso demande des âmes nene toza na posa ko vanda awate biso toza na posa tozonga to retrouver ba terre na biso to retrouver ba activité na biso ndenge ezalaki auparavant donc message na yaki nango na commission fumu ndenge na lakaki yo na pesi papa maloba ye mutakoye bandenge ni tokosala merci. Allez, merci beaucoup merci to se senta bien tant bazo s'adresser na biso parce que c'est ça aussi la reconnaissance d'un parlementaire. Tout à fait. Parce qu'un parlementaire n'est pas incoopérant, il faut battre bandi maki oh ceux qui tolobelier makambo ekokoma et kozala quand même bien. Vraiment. C'est ça aussi les fardeaux, la charge désormais. Beaucoup d'alanango si jamais vous êtes élu. Exactement. Allez, bon retour au capable Noël Kabongo, la reine de la Tchang, qui est aussi venue. Hein. Tout à fait, j'ai appris et bienvenue à elle. Non, Tokutanité. Mais la qui déjà va s'engager sur le terrain, donc bienvenue à elle. J'espère la voir très bientôt. Ce sont les valeurs que nous mettons à votre disposition. Exactement. Ne vous en faites pas. Comme Bazolo Belantseli, avant que tu continues naïe. Navanda ki lelo kaka boy batu bauti ntsele baye kolukati na siège à parti à ser na ya boto e koluka yo bauti wapi to uti ntsele ntsele kuna ti aw nini papa tozana problème côté na biso moi libulu eza kuna ezo mela bandako mais to vanda pamba te comme les malheurs n'arrivent jamais seul batu baye kobimana on dit moko oh ils a ceux qui a suivi il y a misala ya chef de l'état ba bengi biso au nom du chef de l'état to lignito sala o ba di peso ko kokoma wate et après ba bandiko senga biso mbongo je ne sais pas si la régie peut nous balancer cet élément là pour que ba tuba ko koyeba qu'est-ce qui se passe comme on a papa metro na van e fo bank na carte ya commune Ntsele to zali ba sinistré o to zo vivre na Bibo kuna côté Bibo ne fo bank toza mapangu nyonso eza kubuka na ba raison mo zo sala makuna banda 2020 to komi ko mona ba passe mingi batu nyonso ba komi ko buka na mapangu ba terrasse zo sala entre avenue quartier Mibu quartier Mangengenge donc comme le kola il moko kuna ke komi wana ba maya mbule zo beta ezo timo la baterese makasi ba bilili ezali banda to bunda biso nyonso na quartier tozo luka ba sac ko kanga ko tia ba mabele ko timo la ba dik ko timo la nyonso ba biloko so simbate alors to comme na difficulté place au kendezali susuto yango to comme le ba sinistré place au kendezali susuto alors dernièrement to komona na tonto sali nyonso ba passe ndenge makasi kuna to yoko mona équipe moko batu mo ba yeli biso makambo ya invitation ba yela biso ba yeli kola ke baza batu moko ya suivi ya misala ya chef de l'état pona ba ndenge ba 26 provinces bazo senga wana mais koya bayaki ba yeli biso invitation na église et pas pasteur Job sika to sambela ka biso nyos église muzana monene kepse baye ko pesa biso invitation que to sanga na biso nyonso toza ba sinistré na quartier wana tous les deux quartiers koya baye
tozeli bango premier jour epesi biso passe mbula pe beti makasi bango mo bato bazaki sur place bamoni ndenge bandako ezobukana ndenge mabele ezotimola profondeur complexe plus de 10 mètres likolo bato biloko ezokweya maison commerciale bato ezokweya moya kolala baplace kolala eza sute minete bapapa oyo baza su na place kolala te bapopulation eza bele soki ntango baye moko ayekona ayebisi biso ke non toye mpona kosola na bino toza na comité de suivi oyo bosengeli kosala bosala comité na bino na kati ya lisanga mwa topesa moto libanda bapesa moto libanda eza te me tosala eloko topesa yango na bato ya quartier oyo baza lokola bapesi bayeko mpona église po avec église okomema likambo na vérité bon pasteur aza kola cordon toye kosala commission groupe équipe oyo tofai kolandela misala wana tosali comité tosalaki siko ntango bango bayeli biso ya programme wana tosali comité mais na comité tosali siko ezopesa biso passe ekomi ndenge nini ntango baye oyo ayaki liboso apesa explication ndenge esenga oyo bakobuka mapangu basala bona boye bakosala nzela leta aza na posa alongola bino amema bino quelque part mpo bokende kovanda bozwa mapangu kote mosusu bon ntango baye bakopesa biso explication ya ebele su mpo na deuxième jour premier jour wana topesaki vraiment bien ya kosola na bango te parce que équipe eyaki oyo mutuka etika mituka na bango etika na prince moi lokola mai ya mbula etondi mabulu mwa bakotisa mituka eza te ekopesa désordre donc bakangama alors insistaki mpona ezaka vendredi toinsiste mpona samedi équipe wana baya oyo bayaki na mituka bakomela biso na quartier tuye komona le samedi wana vers 14h 11h ce quelque heure nini wana bato mosusu baye maître avocat ye oyo aza maître biso toye mpona problème ya mosala balandela bino suivi ya misala na bino oyo bandako ndenge bukani borecense bosala groupe ya comité plus ou moins 13 personnes bokende borecense bamapangu nyonso ebukani barezo nyonso esalemi wana comme ça tosala suivi mokonzi ya mboka mutatindi biso tosala oyo esengeli kosala ndenge baya kosala bino mais ntango toye kosenga kosala misala wana totikali deuxième jour babengi biso boya tokutana topesa toluka mbongo tosala stati biso boni stati tokosala biso za bato geste tokufi bato oyo tokozwa mbongo mpo topesa mpo na stati mbongo tokozwa wapi toluka mbongo topesa tokozonga pa nani tomeki kobenga na comité biso nyonso tali siko mbongo tobanda osenga mbongo na neta tandis ke bato nyonso wana baza na problème ya baérosion bandako ekufi tomeki kobunda tomoni ke elikambo oyo mpo na biso kolanda yango ezopesa pasi bato baza kokufa disa na baveni bamapango nyonso ekufi ekei bandako ebele bato tongi bandako matériau durable donc ezopesa pasi tobanda osenga mbongo mpana tozwa mbongo boluka finance moto moko bana financaka bino mbongo tokofinance mbongo siko tomoni koyeno soki problème ekwei biso oza baresponsable église nano pasteur aza mutu ya oyo toyebi ke mutu bosolo ya nzambe personnalité wana soki ebebi biso mpe to baresponsable toyebani partout soki lelo problème ekwei tokosenga mbongo na bato me mbongo tokozwa soki lelo esali mbunda ebetami keno mbongo wana ekomi bona boye tokozala vraiment négligé na quartier bato nyonso bamona neti groupe ya bascro tomoni mpasi eleki mingi ndenge wana toye total non bandeko boye eza mpasi mingi place oyo toyebi mokonzi honorable oyo alobelaka bato oyo baza na baproblème mapangu oyo bazali na baproblème ya ndenge na ndenge tokende tozwa mayele epa na ye ndenge wana lelo tomemani nanu awa epa ya honorable Eliezer alukela biso solution na bato bayaki komema biso awa alina biso problème ndenge esengeli mpo na biso mongo tokosimba te donc tosengi na bakonzi ya mboka chef de l'état toza na posa vraiment bosunga biso plus ou moins rapide parce que ça ne va pas soki boye na quartier boko visiter et boye ko filmer boko mona ba incendie oyo esalemi na kati ya balabala na biso mbula kaka bete na butu ebuki so bandako mosusu donc banda 2020 bato bakoti kuna ebele bandako ebele mais ezokwea kokwea kaka toza na bandeko tozali awa. Là c'est un problème. Bandeko bakolo structure wana bazotanga lelo na ko commenter te nazozela bo réagir. Vous devez éviter d'escroquer la population au nom du chef de l'État. Boyebi risque bozozwa te. Soki ozana onje na yo bambango soki komboni. Ozo kende batu wana bazana problème.
va poser bien nos problèmes au lieu de les soulager au lieu au bakisi les sous bosenga ka bangombo pona nini ko zanga mitema boy. Allez, capable Bibi, ça va? Ça va. Ça va. C'est bien. C'est bien. Bien que fatigué, mais nous sommes là. Oui. Tout et c'est, je crois, dans 5 jours, la campagne. Ah oui, c'est la ligne droite maintenant. Oui, c'est la ligne droite. Ligne droite. En tout cas, oui. Très confiante. Il n'y a rien à dire. Mais député élu non proclamé, député Kalamingite Banzembo Waneko, député élu non proclamé. Bibi Bileo, est-ce que vous pensez que le travail sur le terrain, ça va? Le travail sur le terrain, ça va très bien. Et d'ailleurs, les témoignages sont là pour le dire. Ceux qui ont un message, parce que Batu Bazo Bengangai, les noms qui na base, oh, Batu Bango Moko Bazo Lukangai. Babi, tu as voté Batu Moussouté, premièrement, tu as voté Natif Yachango, et deuxièmement, tu as voté Batu O, tu as identifié, et Batu O, tu as voté Batu Sale la Biso Moussala. Donc, Lukinga, Batu Baza, Lukanga, Bango Moko. Nous avons tout de même un temps on a visité Baba, c'était tellement que Baza ko benga de partout. Non, on est très bien, on est très bien. Et surtout, la casquette, il n'y a pas la Tambo Eliezer. En tout cas, il n'y a rien à dire. Tous a très bien représenté. On a besoin de battre que Eliezer alia. Te, nayoki message wanate. Nayoki message wanate. En tout cas, il y a qu'à voir aussi des commentaires. Hein, ceux qui, tous autres dans les réseaux sociaux, les commentaires. Ceux qui sont des députés Oyo, Baza, Azako exceller dans les commentaires. Bon, on n'a pas la ngala quoi, autrement dit. Mais en tout cas, ceux qui basent 3, vous en faites partie. Voilà, lobby, ce qui s'est passé, n'a que le canabo solo na politique, parce que les gens acteur. Tant que tu as un plateau, téléphone à Sango, Israël Moutombe bandiko vibrer. Alors bato bazo senga na koti sabango eza campagne biso to koti na lobby ngai na zane lokwa ko bomba. Fongola téléphone. Papa, la régie, est-ce que beaucoup katelanga ka place wana ya tango Israël Moutomba fongoli téléphone? Bien sûr, tout le monde n'a pas parlé le même langage bamsou balobi et nous sommes en droit de les laisser parler. La régie. Allô? Allô? Oui, Ndeko, en direct. Aux allez en direct. Bonjour. Allez-y. Donc, l'émission va nous faire la bonne nzala ya mboka o ba mama bazokoma wapi. Lelo tuna ye Eliezer, zungwa mama panya ménagère et komi ndenge nini, o tuna ye Eliezer. Alobi bilan oyo ezali positif largement. Ye wana sala ba vidéo chaque jour awa, osungaka batu. Tango apesa kana ndaku na ye alakisaka biso vidéo. OK. Allô? 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 Oui, Ndeko, en direct. Aux en direct. Allô? Naoki. Nabengi na Kingaboa, nabengi na Kingaboa. Ouais. Na lobby boye. En tout cas pour les laisseurs, moto a tout dit pour la petite question liboso wana. On va dire que Adam même maïl était. Pour les laisseurs, oh la sali, la place à Moutaki, na monté n'enga dako monté. Na évité biso oyo, il y a tout la place partie d'ailleurs Zali. Là que nous se faire n'a compte à coup dans la partie naïe, mais n'a évité. Très bien. On va évoluer. Tozana Kabinda 102 croisement Kassavoub. Na commune à Kishasa. Agopé sa adresse, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Ngala obate la haute population da Okatali Kambo. Pour la zone on a bilon on a bien ba politicien. Allô? Ngala kota bangamote politicien le mangamnayo. Allô? Allô? Oui, Ndeko, vous êtes en direct, Loba.
Oui, moto oyo alobi na yo place wana wa tuni yo question alobi que Eliezer soki nzungu mafani wana na yebi vraiment te makambo pena ndeko Eliezer asalaka ya kwanda soki wapi biso tokana na lukunga so yebi makambo wana ndeko wana asalaka mbele azwi alobi ata biloko aloba wana te aza mutu moko donc akoki jamais koloba biloko alobaki wana. Eliezer c'est un roi, c'est vraiment un roi na circonscription na biso. Atika biloko wana Eliezer aza mutu moko akosala mandat na eti ndenga akufa ti akomata président. Très bien. Allez, on va prendre. Allô? Allô? Oui, maman. Oui, maman. Naza en direct depuis Gassi. Ouais, ouais. Nazolo baboy. Ouais. Ndeko Eliezer wana alipandra kamboka malamu. Nazo se rappeler na makambo ya Sabine alikasi. Ouais. Alipandra kama makambo na mtoko magasi. Naza bantu musu bazoko kokobenga po. Allez, Baza est belé. On va peut-être s'arrêter dans un tricage parce que. Papa. Voilà. Allô? Allô? Oui, Ndeko. Allô? Oui, allô? Ouais, les habitants de la commune à Ngaliema. Ouais. Ouais. En tout cas, on a félicité l'intervention de Eliezer. On a senti que Azali parmi les parlementaires aussi, ceux qui confient encore, que s'il est dit de voter encore. Tozobo y a des tricages. Tozobo va répondre. Allô? Allô? Oui, Ndeko. Ah, est-ce que je peux passer en direct? Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Oui, la lobby boy. Ouais. Ndeko Eliezer. Allez-y, allez-y, je vous écoute, allez-y. Regardez la télé, c'est moi à parler. Parmi les politiciens, moi je ne suis pas politique. Et puis, je n'ai jamais vu Eliezer en face comme ça. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais je vais vous signaler que nous observons tout ce qui se passe dans ce pays. Eliezer Tamboué, monsieur, tu as un avenir glorieux. Reste dans la constance politique parce que nous vous apprécions beaucoup, même si vous ne nous connaissez pas. Rassure-toi qu'il y a des gens qui vont te soutenir, même si tu n'avais pas battu campagne, parce que tu es parmi des politiques qui ont marqué cette génération et cette mandature. Je vous félicite. Ne suis pas les bêtises, parce que regardez ce que vous faites. Vous n'êtes plus avec Moïse Katumbi, mais vous avez gardé votre constance. J'ai même besoin de vous voir comme ça et vous faire un bisou. Très bien. Très bien. Oh, bah, tricage. Allô? Allô? Oui, Ndeko. Bonjour. Aux en direct. Aux en direct. Ah, na solo pour Ndeko Eliezer. Oui. Ndeko Eliezer aza mutu moko yo inspiraka nga mingi na politique mais loko azosala ezozala vraiment normalité. Pourquoi bozozala na flatterie vis-à-vis na chef de l'État boye? Le peuple ne va pas bien. Hein? Pourquoi vous continuez à flatter le président Bongoti na ngonga oyo? Président za nango posate quand même. Le Eliezer il faut beta ba pemelinga zalaka. Ozo zala bien te aloba yango. Mais comment ba question so tuni wana makambo ba social ya population mais bazo pa kola yango mafuta on dirait tout va bien et pourtant que le peuple azo souffrir. Pourquoi ça? Pourquoi bozo linga kosala malamu pona bozo finir batumoko boye po
Ce n'est pas du tout bien. Vraiment, très bien. Allez, on a suivi. On ne va pas rester là. On va s'arrêter là. Il y a tant d'appels. Oh là là. Oh là là. Eliezer Ntambo. Tu n'es pas sorti de l'auberge, hein? Kolanda m'appelle à battre. C'est là, papa. Oh, ils avaient le besoin de triquer, battre, en direct. C'est là. On va prendre une autre personne si réellement vous en avez battu. Allô? 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 Oui, maman. Oh, ils sont en direct, chef, bonjour. Vous en direct, vous en direct. Ah, bonsoir, papa. Toza depuis na Lukunga. Ouais. Nekolezer invité na soki bazoyaka na plateau batika ko mobiliser batu na bango po ko fungola téléphone batu na bango babengaka basala sentiment. Toza lisu na politique ya sentiment te. Asali eloko te Lukunga eza salité eza désorganisé na façon moko aza conscient même si côté bureau na ye ezalaka ayebi ba etanyo so eza wana et puis population doit souffrir makasi. Ce qui opesi mutu lipa to lipapa ezate que no batunde ba sepe na asali et le côté bilan na eza largement négatif. Et puis mbongo do pesa ba électeur na ye na ba candidat na ye mususu soki ba batu na ye mususu wana nde bazo benga na plateau po ba luka ba flatter batika ko sala complot wana déjà la population déjà si to comprendre tout to relaxa bango les soute. Très bien. Nalinga équilibre. Allô? Très bien. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, allô, allez-y. Allez-y. On va comprendre. De ce que Bengi Talaga TV, son lobby déjà allô, on dit mi. Donc, on l'a. 4 personnes, on va arrêter. On va arrêter pour aujourd'hui. Les gens ont la question à Zokimao. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct? Nous sommes en direct dans le lobby. Les collègues Azolobadien. Azolobadien, Batikae, Sosa Pembe, Tikae Aloba. Alobadien, Sotuya Lingi. Ils sont en partie bientôt aussi dans Africa. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct, vous êtes en direct. Oui, moi j'ai une question posée à l'honorable Lézère. Ouais. J'ai suivi une émission dans laquelle l'honorable Chafou prétendait, et ce sont les députés qui ont fait partie des ministres de l'économie. Et dans la même émission, il y a un extrait de l'honorable Lézère qui prétend être à la base de cette épargne. Peut-on nous dire si c'est vrai ou faux? Ils ont eu 6 millions tels que prétendus par l'honorable Chafou. Ok, ok. Merci. Merci. Allez. Allô? Allô? Oui, allô? Depuis Kimbateke. Oui, oui. Yango naza posa oyo za numéro. Aux en direct. Aux allez en direct. Aux en direct. Nalingi na tuna ndeko Eliezer kaki projet 100 jours eza wapi? Allemagne d'Afrique eza wapi? Tisikoyo. Ba Congolais bazonyoka mais bango bazo continuer toujours kolamba mokonzi ya mboka pona nini bongo? Bato bazo souffrir maye bango bazo continuer kana. Allez, on va terminer les tout derniers appels. Allô? Allô? Allô, bonjour, vous êtes en direct? Bon, j'aimerais passer aussi pour intervenir. Allez-y, allez-y. Bonjour. Bonjour, allez-y, parlez s'il vous plaît. Alors, il y a ceci, nous parlons, nous adressons à Eliezer.
députés, s'ils nous disent seulement 5 lois que lui a proposées durant cette mandature. Deuxièmement, pourquoi quand il passe sur différents plateaux plutôt, il a ce langage-là de stigmatisation entre les deux, sur plusieurs communautés, si on peut le dire ainsi. Troisièmement, lui, en tant que député de la ville de Kinshasa, quelles sont les stratégies qu'ils ont mis en place pour contraindre le gouvernement provincial afin d'appliquer la politique ou la vision du chef de l'État dans la ville? Ils ont laissé faire, la ville et laissé faire. Merci. Allez, on a fini avec cette série à Bapel. C'est ça la démocratie, hein? Je vous assure, c'est ça. C'est ça la démocratie. Voilà. Faut passer tout solo là qui m'a mouki. Ozaki kolobela likambu moko. Quel est le projet que vous avez pour Nabana Tchango? Ninyangozo mona que en tant que représentante Nabango, Lelo d'abord oko bandela wapi oko insisté makasi et awa olobaki makambu moko lingaki olongola complexe, je crois c'est ça. Kolongola complexe na bana Tchango. Tout à fait. Vous avez la parole. Merci. Pour la bana ya Tchango, ba jeune nanga ya Tchango, toyeli bango projet. Projet wana eza conçu au travers Otozomona. Na Kinshasa, notamment na Congo, on a intellectuels ébélés. Intellectuels ébélés, diplômés, médecins, avocats, surtout des avocats. On a bango ébélés. Mais Moussala ya maboko, j'ai l'impression que tu négligé yango. Ça, de ce côté-là, main d'œuvre à qualité, tu as l'angoté. Total la construction na biso, ils souffrir na manque à justesse, hein. Et ils ont droité, ils ont bien positionné, ils ont bien fait, ils ont bien finité. Alors pour la bana ya Tchango, dans un projet, il y a aussi là vraiment ceux qui m'ont pessinga va voir la bino, école, il y a formation, il y a main d'œuvre, il y a qualité. Toro travailler en gros, n'a pas partenaire, il y a étranger. Avantage peut y avoir député ou avant peut-être libanda peut y avoir hein. Tobi peut bâtir mususo toro kenego beta pour na robe mapé ba main d'œuvre, il y a qualité ba ya ba former ba congolais na biso. Toza na bois, il y a qualité, il y a première qualité. Toza na ba matériaux ébélés, ba matière première ébélée. Oh biso mo toko ko sala awa to transformer en awa to teki yango pe ka biso na biso awa. Toza même beaucoup de besoin d'exporter en outil. Et bah jeune Nabiso s'est retrouvé très très bien. Ça c'est déjà le premier projet Oyongai. Ce qui bana ya Tchango ba pesinga voix na bango na promettre bango 5 ans après. Ce qui na sali angote ba longolanga na liste na bango. Ça c'est un. De deux pour na ko décomplexer bana ya Tchango. Parce que biso bana ya Tchango tant que tout le monde a battu la voiture, na bango, mine ne toujours rêvé ba kepoto mikilia, mikiliste et tout ça. Toujours quand on dirait mikila ngoza suki ndenge nini. Malheureusement, comme bazar na ba moyen pe penzate, moyen kendezate donc auti kala kaka azo rêvé. Na fondation na ngai bibileo tobaki to mekako offrir bazar la possibilité à rekendete chance wana. To tie 3 billets na mboka ya Russie. Na bana ya Tchango, je le précise bien parce que zali vraiment circonscription mususute. En tout cas on les kate. Je suis très jalouse na bana nga ya Tchango. Ouais. Ezali kaka pour la bana. Si vous voyez nini keza mwana Tchango moto ako utape moamba ayebi. Bon, après, tu as identifié ceux qui vraiment ont mon Tchango parce qu'on peut savoir sur adresse naïe. Tu as comme un niveau où ça la démarche approfondie. Parce que on est dans un premier temps au bêtis. Parce que tu as 5 euros moroté, tu as la possibilité que vous passez test, vous passez 1000 francs et l'autre côté. Et ali otanga. Diplôme exact. En tout cas, ça pour la bana ya classe T. Ouais. Ezali pour na bana ya Tchango, bano ya cité. Bano yo bazo benga ba shege. Bano baza délaissé. Bano ba kipara bangote. Ezali pour na bana wana. Ah, mais pour na bana wana.
ça c'est compliqué. Donc ceux qui moi nazana ndako ya baboti na yako yate. Akoki pe koya. Ah mais ndenge nini na lobi ezaka bana ya changu. Ah, okay. Bana changu na ba délaissé na bo ba kipaka te na ba shege. Na oya azaku tuna capacité ya koyeba ebi ndenge bakomaka kombo na ete akomisaka ka kombo ne pas mutu. Tonton komelanga ba komaka kombo na nyo kombo na Jean-Marc na komelio yango. Date de naissance na yo pesa opesi oche tokocha yango na Kitunga. Ouais. To sangisi parce que na lingi tricherie te na lingi te ke ono to privilégié ki to pesa to kobenga mwana moko kaka wana oya ozala wana o to yebi pété aye une main innocente abimisi a trier. Celui comme na yo e bimi eh ben maman Bibi na fondation Bibi Bileo ba kozwa yo en charge to sali biso moko passeport na yo. OK. Parce que on se doute bien que bazana passeport te bafanda na ona ndaku soko si to se on sali passeport to sombelo biso moko billet na mbongo na yo kaka na mbongo na ngai ya fondation Bibi Bileo to si ko somba billet to tindi yo na poto na mikili ya Russie nazo préciser bien pour okende ko sala une semaine bo futelier billet awa kolia na ye na komela na ye kolala na ye na pe mwa mbongo ya kosomba ta muso ata mwa cadeau ya souvenir azongi na yango. Nyoso to wana la fondation prend en charge. La fondation Bibi Bileo prend ça en charge. Bokende na ngomba bokende ko sambela. Donc 3 billets, 3 personnes na changu. Voilà. Bakozwa chance ya que ozala na passeport, ozala na ngote, otanga te. Ozalaka nanu ozaki ko revete. Donc ezande que bokomi ba kombo na bino. C'est pour quelle date? Ezako betama samedi oyo il y a le 16 décembre na terrain ya Suambanza. Donc route Mokali. Lelo toza mardi. Ah, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tozo zela bino milulu ozalawana ebele. Tozo kaka na idée à promouvoir ba jeune talent ba kozala ba artiste ya changu et belé ba bazo bima ba kozala. Donc vraiment boya toko sangana biso na biso ba na changu pour vraiment to s'amuser. Ezana earning. À partir il y a 10h biso to kozala wana. Tozo zela ba tout nyoso tout na 10h. À partir de 10h mais era ko sil sezate. Bon, de 10h, tu peux bâtir midi, 13, 14h, heure oui, parce qu'il faut battre. Ceux qui ont eu retard au coup, tu as déjà ma camouche. Ah, mais ceux qui ont eu retard, tu vas donc tu tiens de 10 à 13h. De 10h à 13h. Voilà. Na terrain nini? Na terrain à Suambad. Wana quartier ni? Na route Mokali. Route Mokali. Pascal, route Mokali. Donc ceux qui ont quitté na saut des moutons, aux ana saut des moutons. Obandi ko kende eza musika penza musika te bon bato ba yebite penza ba mona musika mais bato ba yebi eza musika te. Donc okiti na route Mokali na Pascal ozui route Mokali okei nango tout droit ba commission na terrain sur Ambandi. Voilà. Donc wana soki bat ekosala manene ni motoyer mbala moko azui papier na ye akomi eza na bato mususu bazo beta déjà. Okay. Parce que ticket à tombola ils a déjà circulé na vraiment et pendant mingi et pendant mingi ba o bazu ticket te babangate sur place ticket ekozala ba protocole ba ozala wana bazo kabola ticket baza pe ko faire compléter mais bon y avant dans ces cas là so ki nano yebi ke nano za na ticket to beta kité yaka avant ba protocole ba ozala na mukolo wana okoki pe ko compléter sur place ozana pe na retard te voilà, et ça vraiment pour éviter discrimination. To tiango à la portée, il y a tout le monde. Et donc, et ça l'est mis samedi et qu'on a les 16. Les 16. Et qu'on a les 16 décembre. La probabilité à voyage, et qu'on a quand? Probabilité à voyage, une fois que tu réunis Batounion surtout, à ce moment-là, tu vas dire démarche. Il y a pas passeport. Il y a pas passeport d'abord. Là où on dirait peut-être ils ont un niveau à passeport na biso. Parce que dans un pollution, il paraît passeport ils ont mon année. Maintenant qui est le mot c'est Kotaki aussi donc il y a moyen. Donc là tu as peut-être un mois. Il y a un passeport selon avancement il y a ambassade na biso ndenge nini au Kendele. Et après, on va compter 3 semaines pour Mouto Akende. Voilà.
Donc, tu as maximum dans 2 mois, ok. Mais ça prend une semaine, nous avons précisé bien. Mais toi, qui a une semaine. Donc, basé le passeport, fouter le billet, loger yo, basé le place à Kovanda, au Kolia. Moko na mwa muke kaka ya kosomba mwa eloko ya souvenir. Ya muke penza. Wana ndeza penza ya muke penza. Parce qu'il faut les la claire. Oui non. Voilà non je na préféré les à la claire. Voilà za mo le mo ya muke osomba mwa cadeau souvenir. Voilà, ça c'est très bien, c'est l'occasion ya kosala nini. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Est-ce qu'il y a des difficultés? Des difficultés, je crois que nous avons rencontré la difficulté que beaucoup de candidats vont se plaindre. Hein. Par exemple, il y a comment dire, il y a trajet. Bon, une fois, tu as été un peu menacé par... Ah ben oui, la dernière fois, voilà, on a habitation dans une difficulté, mais on a eu à tirer à balles réelles, hein, juste à côté de moi, là, comme ça, na Vandi, na Mountouka. Tu as été vers 17h, toujours sur la route Mokali d'ailleurs. Et tout le monde dit, tout le monde va makelele. Habillé en tenue civile, mais là, mitraillette. Vraiment de mitraillette. Ouais. Hein? Ça s'est passé il y a à peine moins d'une semaine. Là, mitraillette. On va dire tirer. Tout ça, aux yeux, on vit à Moutounio surtout. Les gens, ils vaguent dans l'occupation. Elle est là. Hey. Bonne année. Les gars, je tremblais comme pas possible. Par rapport à moins rivalité, est-ce qu'il y a... Par rapport à la rivalité, c'est vrai que na tomba qui peine à scène moro ba menasaki biso parce que nazaki na territoire moro ba qui est territoire wa les alliés réservés par certaines personnes yo yate et tout bon. Comme Simba Kingai directement te na ko ba te ba tinda ki bango na ko ba pété que les acteurs orchestrés, mais est-ce que ça message ba si bazui, est-ce que il y a plein de questions. Balobi au territoire. Voilà. Na lukunga wana ebi ya moko asombela ki batu ba machete hein. Ah ouais. Donc sombela ki batu ba machete territoire na ngamto akota te. Ngai na signaler général na lobby général. Kende place boy avenue boy okokuta master kombo na ye boy. Yende ba pesi ba machete. Ah oui. Alors, tout ça si vous êtes sûr, il y a base na yo. Il n'y a pas de raison. C'est biso tozali awa. Tozana biso calme, nazo kende, nazo sololana batu, komona ngate ke ba policiers ceux qui combien ba mettre ceux qui combien non, je bats ma campagne librement parce que je sais que il y a un peuple qui écoute. Exactement. Oh, voilà, on nous signale que l'émission est finie. D'accord. Oui, merci vous avez beaucoup. un message Mais... ou bien quelque chose que vous vouliez dire que je n'ai pas posé la question peut-être. Non, je crois qu'on a tout dit. On a déjà passé ce message à Mafumu, on a passé message à Bana Tchangu, en tout cas Boya et Belé. Yo baba c'est na yo baba solité. Babache n'a pas solité peut-être parce que na on a territoire à Batou Soussouté parce que j'ai bien compris qu'il y a des territoires auxquels on peut pas passer. Mais dans le territoire on a comme peut-être Babache n'a pas mingi. Moi je crois qu'il y a Moukepe. Peut-être que va trouver un oisa inoffensif. Mais bon, sur le terrain on a inoffensif. C'est ça le problème. Voilà. On a fini l'émission. Merci beaucoup. Un petit message à Souka Nabana Tchango. Parce que c'est dans 5 jours. Dans une semaine, tu as voté. Boyoka message à Bibi Bileo Bana Tchango. Bana Tchango, ba maman nanga, ba papa nanga, ba nangai, ba leki nanga. Tozo qui est une élection le 20 décembre. Le 20 décembre, tu reprennes président. Président la Congo, Azakaka Moko. Ezali Fachi Beton, numéro 20. Bobo Salati. Soki to koti na provincial na national boza na maman na bino na Tchangu maman Bibi toza mi balete Bibi Bileon Tambwe na national 39 to koti na provincial eza moko Bibi Bileon Tambwe numéro 16 bobo sanate to kutana avant provincial na commune na Kimbanseke ouais. Avant wana to kutana na Siambanza le 16 décembre à partir de 10h tozalana tozozela bino to sangana to sepele longo avant to kenena élection. Merci. Allez, il en est fini hein, il en est fini bande gonanga est aussi d'ici. Ouais, il en est fini. Il en est fini. C'était Bibi Bileo, je suis fier ya kozalana ba candidat ozo sentir que même les lots ceux qui a l'étude de pité au co compter sur rien.
l'incarnation de certaines valeurs. Yango na lobi na bino soki ozotambola na Kisasa na Congo okuti elongi ya mutu batie logo oyo te ya Acer keba bozwande deko moni logo papa bendelanga logo batala fongola misu tala ba capable ya Acer, ce sont eux qui incarnent le valeur. Misusu bayana Acer bakoka mulungete parce que ba mesana ba cop. Mais ce logo là nde yango wana soki olandi lo yenge italio papa telanga nanu ba spot de quelques candidats parce que on doit les connaître. Changu eza ya biso kaka lolenge tolobaka na parti Action Commune pour la République, le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Pona kotalisa babase nanga bolingo les bandeli ya propagande na organisaki bongo concert monene na Maman Laure Bongo pona ko consolider bongo balien na biso. Siko tokomi kokende na suka ya ngonga ya propagande na koorganiser lisusu ndenge balobaka la fin d'une chose mieux vaut que son commencement. Concert mosusu kaka na Maman Laure Bongo mais sikoyo na kopesa opportunité na ba jeune talentueux nyonso oyo bayembaka kitoko kosala mwa démonstration ya oyo bango bayebi bongo oyo akozala molongi maison GLLM production ekoproduire ye mpe bakoyemba nzembo moko na Maman Laure. Alors nabengi bino ebele mokolo ya le 17 décembre 2023 na espace Mosito oyo ezwami bongo na terrain Ecobank na kozala wana Maman Laure Bongo akozala wana bana ya Chango nyonso Matina Njili Mbanteke Ntele na Maluku bino mpe bozanga te eza oyo ya bino molobeli ya mabota Maman Gracia Maïda numéro 48. Aye aye yende nani molobeli ya bana kitambo papa social bakisela ye soso ya simandako bana kitambo tokosana te tozonga nsima te topona excellence mpe toboya médiocrité kasi mpona commune ya kitambo excellence na biso yeyo Jean Tibwa Bamwalaba numéro 3 ndenge kaka
Yezu asekwaki na 3e jour bana kitambo biso tu tosekwa elongo na numéro 3 pour na développement ya komi ya kitambo ndenge kaka balobaka. Le pouvoir de l'amour biso tu na nsima ya soldat ya président Eliezer Tambwe bakisela ekolo lopango elongo na aseur nde tokolonga awa na komi ya kitambo bana kitambo le 20 décembre oyo biso nyonso na nsima numéro 3 gentil bois mwalaba yende excellence ya bana kitambo. Président de la République. Assez chaud. Votez honorable Manatidou Ndibou Philomène, numéro 33. Lukunga totele matoto mola bendele ya mboka honorable Manatidou Philomène, mama ya bana ye, mama ye asana susa pembla ye. Yende molobe na biso na parlement. Amour du peuple, non amour du pouvoir. Lukunga nyonso na sima na yelelele. Ba mama nyonso na sima na yelelele. Ba papa nyonso na sima na ye bazobelela. Beret rouge. Honorable mana citoyen. Molobeli na biso ya lukunga. Mama malamu, mama bolingo. Numéro 33 ye. Honorable Philomène ye. Numéro 33 ye. Amour à Congo. Azana bolingo population. La République démocratique du Congo. Mboki na bino banso ba mama ba papa on de konangai ezangai ba bino mwana bino ogi mamoni na bota mipina Kinshasa awa de père et de mère 100% mon à Équateur toujours na mboka na biso on a ko apporter un plus na mboka na biso on a ko changer makam to changer na elongi ya parlement on a c'est très important ba papa na ngai ba mama na ngai ya mwamba mais pas na bino pona aussi na bino ke boza na sima na ngai bo soutenir ngai Botina dans le Parlement pour que cette fois-ci, ça un vrai changement dans le Parlement. Et le Parlement est changé. Numéro de vote 573. N'a pas na bino pour soutien à 100%. Batnangaya Mwamba. Cette fois-ci, Tokine na makonamia bien. Tokine pour un vrai changement alors. Au numéro monté 573. Changement, il y a classe politique. Ils en ont mabok na ngai na bino. To lembi bango, to lembi ba mensonge na bango. Na yango to voter ndenge senge to voter 573. Bana mwamba ngawa bino na zao na osinga bino soutien na bino à 100%. Bossa na sima na ngai parce que cette fois-ci tout que ça changement mais il y a vrai na katia mwamba. Merci. La maman du peuple. Maman du bana ya tangu. Lelo nzambe ayokeli bino mawa. Atindeli bino mama nda yokaka pasi ya bana. Mama Bibi Bileo Tambwe. Azali bongo candidat la députation nationale na côté ya tangu. Numéro 39. Voilà la députation nationale. Bongo na députation provinciale. Wana côté ya bana ya Kimbanteke. Kuna na numéro boni, numéro 16. Otika yende. Mwana na bino yewana. Mwana ya mabele. Yewana. Poeko yinda. Le 16 décembre yo. Mama Bibi Bileo abengisi bana ya tangu. Plus précisément bana ya Kimbanteke Mobimba. Na 9h na tere ya Suambanza. Moto azanga te. Pwe kozala mama na likako. Nanu esala mate. Eko sala mane 16. Bongo barobi. Tirage au sort. Eko sala kuna. Bana oyo ya mayele. Bakofwa batike ya risi. Oke neko tanga na risi. Bongo yo zanga.
Osanga te. Bibi Bileo. Tambwe. Nzambe apamola yo. La députation nationale. Yachangu numéro 39. La députation provinciale. Yakimateke numéro 16. L'oppo sanate. L'obeta l'ofina. L'ofinaliste misapiwana. Bato misusu bagangaki babitoli kaka mama bibi barekiamaki mama bibi basatana oyo bazali kote kuna bazodiongola mama bibi bileo omoni ndenge sopi bango Gilles Brasserie balingi oui voilà bango wana ba mususu bazoya nakobana kotangela bino bazoya na ba sport na bango. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Dans une semaine, on a décidé. Ngai naza numéro 40 na Lukunga. Ça y est 40. Le numéro de l'ouverture du ciel. Bino. Numéro 18 na Ngaliema. Toza wana. Nathalie Sibino. Député ba évaluer cahier sur base. Il y a prestation parlementaire. A Salanini in assemblée. Eza kotonga wenzete kotonga toilette te biso nyonso tosala yango. Kokabalo sote parce que biso nyonso tosala yango. Kosala mwa nini okeko kutana mutu te eza yango te. Na Assemblée nationale yo sala nini. Eza makamu na yoki makamu moko na mo ambao. Candidat moko aye atelemi wana lobi batu na kuchi bazamu ke mbongo na yaki na ngweza ebele bobenga batu musu baya na kabela bango mbongo. Non, on n'a pas besoin de personnes comme ça, monsieur. Ozo kabela biso mbongo pona ni. Yo lingo koma bazo benga batu molobeli na biso molobeli, un parlementaire molobeli. Quelqu'un qui ne prend jamais parole dans l'hémicycle azamuto akovoter te. Muto akoti kozo maloba te liboso ya batu azamuto akovoter te. Parce qu'il faut le débat sur le budget. Il faut défendre Bino. Ainsi de suite. Molobeli. Allez. C'est fini. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.